Bonjour et bonsoir chers internautes partout dans le monde. Bonjour la Nabiso. Vraiment, bambote, nabino, bambote, donc partout dans le monde, na Irlande, États-Unis, France, Canada, Brésil, Belgique, donc partout là où vous allez, en tout cas vraiment, bambote, nabino vraiment, n'engezala kaka lelo vraiment tout l'obélé là. Babi makambo ezosila te makambo ezobota makaka ndenge ezalaka na mokili ya tata nzambe makambo ezoya kaka me nzambe mpe azosalisa biso mpe azolamusa biso tozolamuka kaka na bolingo na ye mpe na mawa na ye yango toza toujours. Merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis États-Unis. Fox plus Fox égale Fox, moi mon ami d'enfance, donc les amis les inséparables. Donc Moutazan a été quoi. Merci aussi à Rit Mutombo, belle chérie. Maman a ban à 4 mboko ndimate. Ngé Miss Mokoboui, Rit Mutombo. Donc merci aussi à Gaylor Efeyo depuis France. Ouais, merci vraiment à Fabrice Ngoma. Fox plus Fox égal à Fox, Fabrice Ngoma, mon ami d'enfance. Donc le leader quoi, Fabrice Ngoma et merci aussi à Rit Mutombo depuis France. Maman ya bana 4 mais on dirait kaka mannequin moko boui, le vrai chéri des plus célèbres, Rit Mutombo. Aka danger. Et merci vraiment à Gaylor Efeyo, mon ami d'enfance depuis France aussi. Et merci aussi à Trésor Mutombo. Merci aussi à Yannick Kinia Rombox, le patron le plus célèbre. Yannick Kinia. Yannick Kinia, tu m'as dit que c'est le 24, mais tu es que Yannick Azawa, tu as Kinia Fox. Et merci à Willy Moucheni, Kodamboka. Via Zali, via Koyate, à Télématé, mais via Omatakaka. Via Zali vraiment. Et les programmes avant na kota na profondeur ya masolo na biso tozanango tozana communiqué très important et événement aussi. Événement na neo événement zaka moko. Donc année 2024 événement zaka moko. Événement babé zaka moko. Le 27 juin. L'événement zaka moko balobi. Le pasteur Mike Kalambai. Nous avons la Nzambe na Bosolo. On a profité aussi à repérer sa famille Madjabou. Nous avons place Bazali, famille Madjabou. En tout cas, on est ensemble. Nous avons la peine. En tout cas, si vous avez un numéro, famille Madjabou. Ah non. Nous avons lula pour servir œuvre en colo la famille Madjabou. Donc, ils ont un bateau. Donc, on a évité. On dit que bon Nzambe de kota kati na bango ya kusala musala ya œuvre de Dieu. Oh le jour la jeunesse na biso partout. Oh le Madjabou yango wana le Côte France lobi to mona Madjabou Côte Boy. Donc famille Madjabou ya bino vraiment yango wana ne pena bozo soutenir ne bozo sunga œuvre de Dieu. Ya pasteur Mike Kalambai et surtout côté marketing l'événement izara yango. Les amis, concert sans polémique, concert, ils ont conquérant. C'est seulement œuvre de Dieu, ils ont conquérant. Œuvre de Dieu, ils ont polémique. Pour Kolo, ils ont sans conquérant, ils ont raté. Kolo a rappelé na conquérant. Tu évites sur place, on a beaucoup expliqué sur des tinines. Pour Kolo, ils ont vraiment conquérant. Œuvre de Dieu sans conquérant. L'événement est juste un stade de martyr na Congo Kinshasa. Et ça le 27. Donc billets sont moins cher. Balobi bo jouer à passe à baninga.
mosali na nzambe ya solo azalaka na passe pe na mawa ya bapate na ye. Donc eza na kaka na prix moko vraiment abordable le billet ya entrée ya concert parce que mutu pena soki azangi mokolo ya adoration mokolo ya louange mpona nkolo toyebi te bevenema ya minene ya boye soki tokozwa yango lisusu après 2 ans ou 3 ans je ne sais pas, mais le pasteur Mike elle est capable après stade de martyr aye lisusu na tata Raphaël après wana koya na basala minene lisusu ezali. Donc c'est ça vraiment l'événement est là et le concert est confirmé. Concert vraiment eza le concert vraiment est confirmé ezali. Toye lisusu na actualité ya côté musical tolobelela nanu vraiment makambo ekomi oya vraiment grave ekomi oya vraiment danger ekomi oya grave oyo déjà baza déjà bazo se retrouver déjà libanda mboka mais oyo kosi na etabi fallait apesi banani na ye kwa bachroniqueur oyo bazalaka tout autour na ye mosusu oyo babilobela na baoyo balobaka ndenge wana donc apesi bango chance ya suka bakende mais de retour ayebi nini oyo ya kosala na bango we na ye na ngambu ya nini ya biso kote makambo etali bavie na biso ya bajournaliste te nayebi na tobeta na ntise te kota makambo tolobelela vraiment bafero lelo oyo baartiste musicien soki bavaleur na bango ekomi kosila devant bajournaliste parce que bango moko bazoyeba ndenge nini te ya kokumbama na bajournaliste eloko foto yeba yango eloko foto tia yango vraiment na mutu ebandaki epa Nati Lokole fali Nati Lokole pa esili o fali mutu asalanga pour que nakoma limité na monde média po moye oya yawa na plateau na nge eza te moye oyo paya na plateau eza te de un déjà ezala baerreur oyo Nati Lokole bamisala na vie sans le savoir ya kokoma na baparti pris moko boye. C'est pour cela yango ememi bango na baplace oyo esengi emema bango eza le même lelo toza surpris ya koyoka Joka Kabengele oyo biso nyonso toyebaki le bulldozer de la presse Joka Kabengele. Donc tozokamwa na badire ya ve na biso Joka ozalaki mutu oyo otravaille na Jibé Mpiana pendant temps moulai. Joka, tu as beaucoup travaillé avec Jibé Mpiana. Mais toujours quand moi, bah dire aux Lobama, pourquoi ils ont l'Obama? Ils ont pour fallait même au poteau. Bah dire aux Joka au Pominango, ils ont pour fallait même au poteau. Éviter et pas JB, aujourd'hui chance à aucun des poteaux. Je me suivais encore des années passées à l'époque les beaux travaillaient dans JB au Kenya. JB même un peu déjà poto. Au Kenya déjà. Mais pourquoi Bino Batbozo côté ça fallait na polémique. Bino Batbozo même fallait na ba polémique ou même na yemoka zo ba mutuna makolo na ngote. Fallait à le même passeport, à jouer au visa, foutre le billet, à même on a poto. Mais justement, tu peux demander à merci. Seulement, merci Fali, merci Petit Nanga, merci Venanga. Et ça la nango, merci. C'est ça, et ça déjà signe à reconnaissance déjà à remercier mutu oh ya sali obola moko. Mais pourquoi pour que ezalake fallait à confirmer toi comprendre ou jiba yo kamute ma passe que fallait même na poto il faut le baba n'importe quoi pour na JB. Et en plus tu parles ça na TV pe TV ba sous format TV ning ou en plus pour rejoindre bisoka na YouTube. Auto landa mamokili mobimba. Bazo comprendre parce que déjà une grande partie il y a des pays comme ça là fort pour comprendre lingala pour comprendre que nous des Congolais tout ça vraiment na baise moi trop na ba monde ya réseaux sociaux ba YouTube
na TikTok. Non, tu as vraiment moins fort. Tu as commis Coco ma coup fort. Donc, comment comprendre? Et donc, ils ont ça la passe. Joka a les bidozers de la presse. Les bidozers de la presse, Joka. Après, naba bola mon surtout jiba sali pour na yo. Nyon so jiba sali pour na famille na yo. C'est ça sous forme de remerciement ou une go PC. Mais babiloko il faut que le banabiso na nous coûte beaucoup na falite. Pour au bandara déjà ba critique l'air au lié pas héritier. Les loyo aux juifs JB, aux tiki JB, au ya na ba dire na lobby que yo muto format orchestre ya héritier. Donc Latin Wata isa yo muto fonda yango. OK, c'est faux. Beaucoup ça va bisoter quand même. Beaucoup ça bisote trop. Chose à bateau tout ça vraiment très vigilant. Puis orchestre Wata tant que bandi bisoto mona vejote. Bisoto mona te ceux qui vous allez hériter na téléphone oui, ils allont ma bête mais na présence na orchestre tout mona yote. Tout mona yote. Donc ça va biloko yo beaucoup ça biso na vraiment trop. Vejoka beaucoup ça biso trop. Et bo battre la pena donc bo temporiser pena, bo fandi pena calme, bo travailler pe ba mambu na bino. Bo travailler ba mambu na bino. Moi je ne suis pas là pour na koloba ke non Vejo a fait la mona na Afrique du Sud abandonner rapé mona yango après non, on les a vie privée na yo. On les a vie privée na yo et concerné na vraiment ngaité. S'il y a des gens au bakoki ko ça leur reproche plutôt par rapport à ces choses-là, peut-être bango. Ngaza muto, je suis vraiment bien éduqué. Mais seulement dans le barande vérité, to claircir vérité, to lobele la likambo, ils a bongoté, to lobele la qu'ils a bouille. Moi je suis comme ça. Beau petit kaba musicien, bah évoluer na ndenge na bango. Parce que bino tombo ya pembe na ba musicien, ya ba artiste musicien, il y a personne qui apporter je ne sais pas. Je ne sais pas si côté presse, oui, là, doit apporter un plus. Mais si comme côté à Makambo et tali musique, production, voyage, doit apporter rien. Donc aujourd'hui, il y a les mêmes bêtises les kinayo à Outaye Kosala. Les mêmes bêtises qu'a Nati le Kola Salaki. Yo peut les sous aucun répétant au cas. Je ne sais pas comment vous réfléchir. Vous réfléchir comment. Le même bêtise les qui n'ont à réfléchir. Il y a Koloba Bouzoba. Yo peut les sous répéter encore. En plus, na télé mututu. Azo landa mututu azo yoka. Joka zo loba. Joka zo boycotté JB. Joka zo boycotté héritier. Donc, Joka zo boycotté tout le monde parce que fallait m'aimer na poto. Non. On est comme jusqu'au bout, comme nous, comme ça fallait, na ba ranking, on a dit mutu na makoloté. Pourtant, on bino beaucoup qui nous loba. Je pense pas qu'il fallait mutu otinda bino. Tant on bino beaucoup loba, fallait mutu opia bino malobate. Fallait à celle musa na a aider à mimi na poto. Je pense pas qu'il fallait loger à ça la union surtout yo lingi non. À celle où il s'engage ça la tiki yo. Oui, tigali ya yo moko. Sala na uningi yo moni. Au finga, au salanini, ils ont concerné été. Penga na zo linga, ceux qui vont nibo loba les kambu. Na TV, bo loba pena que non. Na donc tiningi na zaboui. Fallait abattre tout ça à l'écart. Tant la bo lobo. Pour eux ils ont le quoi bo lobo lande fallait problème. Na bata wenge. Pour fallait muta memio na poto. Pour wenge linga bon te bino boye bien ou bien en plus yo posa muta wenge oyebi affaire wenge ninge fonctionner linga bon te tant bango pe ba yo ndeba yo ki ba bêtise wana ba ko luka ba revendiquer na baloba pe esengi baloba peut-être tant ba ko loba ngo contre yo mais muta ko souffrir dans makasi ko la fallu parce que ba ko taquer grave botika fali avant l'époque na yo azo vivre.
bazana nandeko na fait rigola le padre botika bonde ba betana bino mozali déjà na ka ya ba ve ya wenge ba ve déjà si déjà ba kita botika ba fali ba faire lokwa ba mati d'héritier ba ye botika ba on ba travailler bolonga na on ya opesa bon ba kilo bo comme ça bon kilo bino si déjà beaucoup ma kilo botika bo comme ça bon kilo botika bon ba kende ka nde ba kende biso to se planer ba kende bongo au côté à chrétien ou pas chrétien ou à frapper ou pas frapper so ni bongo musique et kende bongo to na besoin ba biloko te bino boya o lobelela o bino boya ko donc si to baye bino déjà pour tout à la claire si déjà to baya bino des prix parce que vous allez pena ba wenge bo servir pe wenge on peut ne lo morte si pe ba kolo wenge pe ba boa bino ba kolo pe 12 ba beti bino 12 c'est tout à fait normal faut vous comprendre loko pour eux ça lokola bokomi ko ya ko landisama donc wana makamba vena biso mo bo ya pétage ba komo lela pa pamba ba nimba kangai na uso pona hapi na fa kindi ya bo kangi pina geno akena o sala bilanga ba côté wana ok la kepe ma troté ya to bela bino ba bilo mo mabe na ebite so bino mo pe bo sepela na ngo alors bilo mo comme très faux donc c'est ça quoi monde musical et ça vraiment ils en ont vraiment compliqué mais bah tout mon chouchou bah lukaka bah chroniqueur bah journaliste et anine donc oh bah lukaka ko liana sima ya bah musicien bah comme ko lukaka ko tchaka bah musicien na bah ranking fali bisoto boyi fali bisoto lingiti pour bah bito battre la base ya ba musicien na biso pour ngala linga beaucoup plus to protéger ba musicien to protéger musique comme ma fallo memi batouan batutu oyo kena bango poto c'est pas mauvais et ça bien je ne suis pas jaloux pour ngapi na oya mais et ça te que il faut pas me la ronde ba problème les problèmes on dit en biso ngala on lobelela donc fali ba meme la konde ba problème té o memi ba tout ba meme le ba problème té to comprendre pena personnellement na comprendre on a idéologie avec na ngama am na idéologie avec na ngama sali sana yo o vena biso redi a misa loba sali sana yo sunga na yo sunga yo pe jambi pas au pambola ba production pour ça nini ezo ba kisa makaka ils ont battu Marakaka. En tout cas, bah, coup de chapeau a fallu, il poupe pas de capot. Fallu, il poupe en tout cas, aigle. Il y a eu un moment vraiment, donc, coup de chapeau. Monde, tu vas vu le photo le belé là. Fallu, il poupe à un concert, Fabé, t'as double stade des martyrs. Ferrego là pour aussi, double Tata Raphaël. C'est ça, des genres de concurrence, au Lingi, bongo, musique, bongo. Wa cheli baya opache wa cheli baya opache to kenda na ngubongo to yaka to se bazarate ya ko tsaka kaka ba to esi déjà ba sila kala to yaka to lobelela na ba kana bango ba bilona bango donc pour ba porter na bango lo monte oh des bidosières de la presse yo so kenda ba biso aussi déjà toyé ba biso aussi déjà toyé donc mutu bako benga le bulldozer wa tikale ko za ngai yafi ngande le bulldozer les bourgeois gentils c'est moi non donc biso ne ba to tikale na charge yo paiement en tout cas merci fali nengo memi joka na poto a paiement na ye ali na mbala a vimba na ye lisusu nenga vimba bakisa ma lisusu a fanda na ye penda donc memi retraite à pension na ye ki na ye biso to tikale to travailler to bosser dire c'est dire donc c'est ça des choses que vous avez vraiment tout partager à vous de essayer à comprendre des choses où ils ont l'Obama donc yango wana héritier ça qui live nae na ba ndeko mususu ya biso pe kaka ya YouTube tout le monde va bêta qui peine ba solo là qui peine la vérité en tout cas j'ai aimé vraiment tonton promo bah ira
nani nyonso tout en tout cas vraiment nasepelaki vraiment na nini na émission wana bosalaki ya direct wana en tout cas nasepelaki nayemaki yango vraiment tellement botuni mpe bolobi bobangi te botali kutu ki héritier te mais bosololi na ye vraiment bolobeli na ye vérité. J'ai vraiment aimé, c'est ça. Donc tu causes avec quelqu'un, vous avez l'émission, sans pourtant il y a flatter mon tout. S'il faut poser question, ils ont maintenant ma salaire. N'importe quelle question, posez en haut. Donc c'est ça vraiment. J'ai aimé. Merci vraiment à vous tous partout dans le monde. On a soutien au bozo ça la kaka. Mais on a biché en haut. En tout cas, famille Madjabou, Bozo c'est le sang ma casse vraiment oh Bozo ça là vraiment. Bozo c'est le sang vraiment tellement famille Madjabou. Donc place nous surtout Bozali bambote na mine yango. Numéro na biso yango benga biso na ba numéro ezawana to solo là. Te bani to ko sala. Vous avez besoin de recouter en âme de bourgeois. Moi-même, je suis là. On est allé numéro là, vraiment sur le bengi aux gens gamoko. Bengi peno aux gens gamoko na ba domaine union sur les solo union sur nito sur en tout cas sur la Sofia mabe. Les solo ma bende aux gens gaté mais sur les solo ya bien. En tout cas to ko panza teke na ngope na tina suka peut te trouver solution na ngoko. Donc vraiment abino yangwana et merci à Jojo Salazar. Merci à Pitch Beauté comme Mokonza Njili, Mokonza ba maman et merci aussi à Matou, le peintre le plus célèbre na Matadi. D'ailleurs yangwana mon cher ami Boseka kan kolo emoka yebi quoi. Kolo emoka yeba so ça a quelque chose pour que ma union surtout est dans la vraiment bien. Merci aussi à Jonathan Mouzingu. Jonathan Mouzingu des profils de Sid. Moi, ça n'a pas joué écran pénatier. À côté de Michel Moutuna, les bourgeois, donc, il a surtout na Sid. En tout cas, ça n'a pas bien sur la vidéo. En tout cas, mbote na yo place union surtout Zali, donc, nous avons battu la Togoya, moi tout. Togobeta penda tour. Merci vraiment à vous tous d'écouter une émission lundi. Bye.